na ndenge na yo mwani balobi tokota lelo biso nyonso na bilare butike tokota na biso tolata voya nsima mboka tala ayesali na ndenge na yo mwani bango guerre pendant que bazo futama bien te même ration na bango ya malunga ezalaka te. Mais besoin de tenir bango rigueur. Mais pourquoi ne pas plaider les bango pour conditions de vie na bango améliorer au lieu d'opinion? Conditions ya ba soldats ba policiers za kaka ndenge wana malembe ko bongo toza période de Covid. Pas difficulté za belé to contenir rigueur na gouvernement que ba policiers bazana ba conditions nyonso te conditions muke ba tepso malembe da bonga mais tout ça pour la statut à police. Ce que Monique place aux alliés, moi ils ont tika mosala. Tika Monique mosala, c'est non ça mosala juste. Parce que la police va lobby, ce que l'on tika, au tiki, parce qu'on a de l'autre auditoire que déserteur, loi et lobby boité. Policiers sur Monique mosala limité, au comité mukanda aussi va tenir au tiki. Oui même dans la période de Jésus, bas soldats, bas policiers, parce que nous tourne à Jésus de babi, au lobby ni pour la vie sur le bagini. Contentez-vous de votre solde. C'est qu'il y a que mon grand qui est belé. Alors, ceux qui ont moniqué mon salaire aux appas, il y a qui volontairement, bakangi au singate au côté de mon salaire. Ceux qui ont moniqué mon salaire en haut, ils appas, tikango. Ceux qui sont tenus à police, au balingi, que ça la mboka na condition de mon salaire. Parce que chaque fois, le boko, conseil, le club a mandé, le club a coca. Les assauts, ceux qui les a coca, qui n'est pas les bons. Policiers a coca, t'es dans le conseil. Ceux qui saluent mon salaire, mais bateau belé, baza, bapese, monsieur bazana mito, comme bazana nini. Ah, bon, baki, monsieur le cola, oyo banda ko benga soki Goldberg na ba mususu papa za na guna na Chantilly azala mutu kati ebele bato zo kabela ba na ndenge ya mola mosala mosala malamu bakabelio mais ko senga wa ko trakase ko loka ba contravention oyo zo exister te nde yango tolingi te. Maison de passage Nabiso ya Goyo, maison de passage Nabiso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage Nabiso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage Nabiso tozana ba appartement où ezali à 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage Nabiso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza ko bengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo
bozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour le diaspora. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.